alekisaki une partie ya vina ye na kosalela Kadia Mpemba Zabolo ye bapesaki ye bichebechebe epai ya bamupe eske bamupe bazali batu ya nzambe ya solo to babebisa bana ebele epesaki pasi ya kosakana te soki abeti lisolo ya vina ye ya soki yo bongoli motema te na yebi te ekozala ndenge nini ye nani sika boye tokobenga ye Pasteur Alpha Polo Oskeme ye azali bongo ex-magicien asayela ki Kadia Mpemba makambo ebele na likolo bamingi te awa na plateau ya lelo tokoyoka ye moko ako expliquer biso témoignage choquant ako expliquer biso abandaki ndenge nini salamaki ndenge nini abandaki musala ya Kadia Mpemba ya kokoma magicien ndenge nini eske abandaki kozala ndoki akomi magicien to ndenge nini abandaki mama kozala magicien comment ça avait commencé 4 mois plus tard événement bandi na recevoir première invitation nanga nazaki na kati ya zemi ya mama ya 4 mois on a kendeki na place de Rosière na France na âge ya 40 ans mais na kati ya zemi ya mama nazaki fœtus ya 4 mois tu veux le voir donc j'ai na reçu invitation awa na lobelaka ba mama o batikaka mikongo pwelele na babumu pwelele mwasi azalaka premier mannequin ya satana ya diabolo. Ah bon? Yango monaka batika mitakala ya basi kala to monaka nzoto wa mwasi mutakala nyonso tolingi. Donc soko moni yango awa te na Congo soki na ina Jobour na omona yango. Lelo basi bazalaka na sonité ya kolatela mba mutolo na ye nyonso bazomona mu Congo bazomona basen na ye mipende na ye eza libanda. Exposition. Mais ana ngina lobela ba mama o ba yebaka mystère ya mutolo na mu Congo. Radio Lokole. Bana nzambe bazolandanga. Mwana botamaka aliaka na nini? Aviwa na mutolo. Et mwana vandaka na bassin ya mama. Eza deux choses. Yango moni lelo bande kwa basi. Et si papa moko ya quartier andoki amona mutolo na yo akota po mutolo ezalaka porte d'entrée satanique. Alors j'ai reçu cette invitation. Na bima ndenge nini? Nazala kata zemi ya mama na moni batindelinga invitation kouta na poto. Na bimela na mutolo ya mama. Na moni mutolo mama efungwami lokole tirette. Na moni loboko moko ezwinga na kati ya mutolo na kati ya libumu ya mama tango a déplacer nga neti alongolinga na côté A ameminga na côté B. Donc na côté A nazaki fœtus ya 4 mois na côté G côté B na komi mukolo ya 40 ans nde na kendeki ronio nazwi avion awa na aéroport mbala moko na ke na Paris. À l'époque, maman nanga azana 35 ans. Mais nga naza mukolo na ye na 40 ans. Et ko coïncide mukolo ango maman pe fois kende kilo. Alors na tongo na zalaki ko jouer na kati ya libumu ya mama ko yekola ba pas de danse. Alors maman zo mona lokola mwana ndenge mwana boujaka. Maman zo mona ka mwana zo bouger et pour moi naza ko sala ba pas de danse pona que no sala mariage. Alors maman eko Mama Keikilo. Parce que Simba la Nouala. Simba la Nouala de Goba. Donc, n'est-ce pas bouger la liboumoala, ce qui voit la chor, donc, azo bidanae, maman boulot ne moi na onigazo, azo ye kola badance. Mais, papa, non se bougera na kata liboumo ya mameza mwana te, ba mion mpe bougera. Voilà. Mais, il y a un peu avant de continuer, s'il vous plaît, moi, parenthèse. Mais Marie Maïguel, Marie Maïguel, Asana Mibali combien? Pour Moutino, ça fait un témoignage. Oh non, Ngana Balaki Marie Maïguel. Eh, Asana Mibali combien? C'est un esprit. Yango na bisaka ba mama ata ba sento ekoki m'église te. Fu pasteur to mosala nzambe abondela kapona mwana na kati ya libumu. Oyebi te mwana aza na kati ya libumu. Aza mwana ya solo to aza mwana lokuta.
yango na evitaka ba mama o bazana zemba tambulaka mingi na butu na ba katikati ya ba veni to na ba veni o ekutani ba 4 ba coin ba carrefour et ko sala nini ezaka beaucoup non omoni na kati ya ba carrefour ezaka na demo o babengaka abrakata aza demo asalaka changement ezala mutu musu kaka na coin ba changer au mwana pasteur bino mamu bandiko kenesiko e bandiko pesa ngai mutu ko swa olobi como nini wana abrakata mais comme wana pasteur Francis Tatouye alobaka yango abrakata boloba abrakata ko bisu demo bon abrakata kaza bisa biso abrakata ni zakanani. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Alors, tozana épisode ebele ya témoignage oyo. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, tant basali balekara awa, moi témoignage muke atie yango na vie sociale, toko profiter, to tuna kaye pe makambu oyo ba pasteur ba ali kosala sikawabu eske comment na Biblia ba pasteur wana bazali ba occultiste to bazali batu ya solo. Lelo toko banda na thème oyo. Il y a les combats de ma famille. Pour un combat de ma famille, parce que nous surtout, Kadiam Pemba, Zabolo, Aligrako, Take, cellule de base, Yabomo Yabatu. Cellule de base, c'est la Kabongo, la famille. Avec le pasteur Alpha Polo Oskem, on va développer non seulement témoignage, mais thème OP, pourquoi la famille. Pasteur Alpha Polo Oskem, Mbotenayo. Mbote Radio Lokole Zambalola Apambola Bino. Voilà, je rappelle que vous êtes à Matadi et puis Ozali, ancien magicien, ex-magicien. Mbali boso to ambayo na Radio Lokole télévision to ambio na kombo na Yesu Kristu toko lika ke okosambela yambo toko tala mozindo ya maso na biso. Père éternel, Topesio, merci. Zambo Azamalamu, merci pour la émission Oyo. Na Zotika, Mwana Nzambe, Mwana notre Père, Nyon Sika Zali, Azali Bosso Radio, Azana Katia Mutuka, Azana Katia Biro, Azolanda, émission Oyo ya témoignage. Tika Maloba, Ona Koloba, Ezalangaite. Zambo a révélé la chose cachée, révélé encore Makamwe Bele, pour Ezana Batebele Nzambe, Bazana ba problème au sérieux. Zambe kota na mitema na bango tika enseignement oya témoignage e kangola kaka mutu moko ebimisa kaka libota moko ebimisa kaka frère to sœur moko mama moko akangami na malédiction papa moko aza na chômage ndeko moko aza na maladie mwasi moko aza na célibat mwasi moko aza na célibat okangola ye tika miracle Nzambe à travers témoignage oyo na kombo na Yesu Kristu de Tolobi. Amen. Voilà, amen. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, na Suède, na Danemark, na Norvège, na Afrique du Sud, Pretoria, Cape Town, Mafinking, Paris, Bruxelles, Éthiopie, Botswana, Namibie, Matadi, Kasangulu, Katakokombe, partout, Gaborone, Venezuela,
Goma, Ituri, Bukavu, tala émission na bino yangoyo e bandi. Neboyebi yango obo mesano eloko ya liboso senga kana yo soki mba liboso yo otala biso tia bongo j'aime. Otie j'aime na émission et puis au s'abonner. Soki au s'abonner ko bosa na te ko fina bongo cloche ya notification pona orataka ba programme na biso ata soki mukete. Pona ba yebi ngai merci mingi. Kasi soki mba liboso yo otala biso yeba ki babenga ka biso fiston Pelende, tata ya Sedek. Voilà. Les autres, quand on bino ex-magicien Zabolo. Il y a benga qui est Zabolo. Il y a ceux qui ont Zabolo. On est Nikolobani. Donc, Kadiam Pemadoki, Moutupene à diable Zabolo, ex-magicien. Le lobo Nzambe a bengi. Dans le bas qui a déjà, Sikaboye, a comme pasteur Alpha Polo. Oscar, mais à commettre la mission parcours na ye akoma ki Zabolo ndenge nini. Moto na Nzambe, to benga yo magicien, to benga yo Zabolo, to benga yo pasteur. Ah, papa fiston, pasteur Alpha. Voilà, to benga yo pasteur Alpha. Pasteur Alpha, yambo ko pasteur Alpha, zala ki Zabolo, magicien. To zonga, betre soma solo e banda ki ndenge nini. Yo koma ki Zabolo ndenge nini. O banda ki na kindoki obandaki na demo poko mazabolo to bandaki malabo magicien malobombo kayo Mukanda ya Jean chapitre 8 verset 32 lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchir. Papa Pelende na ngina ebisa mwana moko na mboka nyoso bisika nyoso bazolanda biso eloko esala ka mutu ayebana o rendre ka véritable témoignage à mutu eza vérité. Pour ceux qui mutu comprendre blisika zali, mutu comprendre prison o ekangi, mutu comprendre maladie o etungisaka ye, nde akose lever likolo ya problème wana nde comme vérité un bon témoignage. Ceux qui nanu vérité kango liote ozala délivrer. Oh, pour mutu à comprendre vérité kango la faut aye bango pena nu malamu. Azaki na problème moko tant à comprendre source à problème on a ndé comme vérité. Azalaki na eloko moko azoluka tant à koyeba source alikamona ndé koyeba vérité. Na kena nombre chapitre 27 ezana bana basi moko ba fia Tchulofat. Papa na bango akufa na masumu na ye. Mais problème ezaki na via papa na botaka mwana mobali te. Mais au mona bande kwa papa bayeba ke papa na bango botaka mwana mobali te. Na vivant na ye batuna ete ke ndeko na biso pourquoi bota mwana mobali te. Pourquoi vie na yo ekanga marakaka. Pourquoi so botela biso ka bana basi. Mais bazelika atangwa kufi nde baye kozwa. Lokole ezalaki loi o ezalaki Moïse atiaki bango bakomisa na kati ya ba famille. Oyebi ba famille nyonso papa mobeko ezali baza ba prisonnier. Oh, c'est-à-dire mutu nyonso papa fisto nazo ebisa yo oyo a respectera kaka coutume aza prisonnier yango zo mona mutu mususu oka sala makamu lokola papa lobaki lokola mama lobaki lokola noko lobaki lokola tata mwasi lobaki mutu lobaki bongo nzamba lobaki. Mais pasteur Alpha wala ozali kotina bato na rébellion soki mwana linga sala ndenge papa lobaki yo boye komi rébellion na kati ya famille te papa soki sa kufi maloba na ye esekei eza lokola batu bazokende ba Israël kodinda na mai ya Jordan place babatizaki Yesu po ye pa koma lokola Yesu abosani ke mai wana ezalaki kochola kaka mukolo babatizaki Yesu mai chola makambo tika mai tikala lokola ba mai nyonso makambo ozoloba olingo tala sabiso nini pasteur Alpha papa fiston oyebi ezane belé ya bato bakoti na ba prison bango moko histoire ya mayo babatiza Jésus eza histoire itikala ngana koke doko ya suna mayo wana te babatize nga c'est que mayo babatisanga awa na Congo ezaka lokola mayo babatisaka Yesu kuna ozolanda papa po eza ba mayo echulaka. Mais au mona ba pasteur minene, au mona batu minene, azwa mobeko wana tiana mutuna ye afuta camion awati na Israël pour que nous asu bate ba mibale. Si ba baptiser akay sukuna ba baptiser, akome su mwana.
ozomona mobeko eloko ezalaka lokola mobeko eza prison. Oh, mobeko ya bana nzambe balobi Jésus Christ azokende na coutume, azokende na Gethsemane selon leur coutume. Donc la coutume de Jésus Christ était aller prier. Aller prier. Non, na famille na biso mutu moko sa kufa atikela biso mobeko ngana obanda ko sala kaka boy ngana obanda ko kangama kaka boy ngana obanda nyoka makaka boy avant to bala fo mutu moko aloba te lokola mutu wana kufi malobi même maloba mowei ezwaka valeur mukeso kakei. Mais non la coutume maloba momoi ozozwa valeur eza nini soki atikaki héritage mpona bana na ye ozomona. Mais mpona ngai ndenge alpha lelo nayebi nzambe boye papa na nga alobaka ke ava ye ngai nazwa funa kende su na tombu nekende esambela papa noki te kosala nini ozo comprendre. Yango moni ekomeli bafi ya Chirufade lokola bazalaki bana basi bande kwa papa baye babotoli ba bien nyonso alo bakenda nango bana baso batikala yolela tala nangena yebise mwana notre père moko nyonso na vie ya mutu c'est Dieu qui bénit, c'est Jésus Christ qui le bénit. Yango moni bana nzambe jour bana wana ba comprendre ke bitumbo zo bundisa na kata famille papa omona combat eza na pluriel eza les combats. Nous avons plusieurs combats dans nos familles. Papa omoni ba famille na biso ba famille na biso eza na ba bitumba soto bando tala ba bitumba ba famille papa on s'avancer te oko sevansete omona penza mutu oyebi na brisco solo komoko oyebi na loba bana kasi baza bana nanga te. Comment ça? Oh yo so mona mwasi na mobali baboti balingi bayeba mukolo mwana baketi zwa makila mwasi po basala aden nango bazoka papa. Alors mwana parti à papa siko mwana ya ndeko nanga mwasi akoma ndeko nanga ndeni po tout d'abord kombo azo porter zanga te sans oza kati zanga te olingo tali sabiso ni nanyo soa omoni siko kindoki ndenge yaka mutu azoboya kosunga bana ne po asunga bana kasi ngai naza na droit na lakela mwana kasi nanga te po aza mwana nanga te. Yo zo boya makambo wana ezali pona bino ba Congo ozali ko boya yo moko mu Congo boy makambo wana osali rebellion na coutume na bino bana ya bande konanga nyonso mibali nde baza bana nanga. Okay ozolanda yango so mona monde zo beba likola ba coutume monde zo beba kaka pona ba maloba ya bato eloko nini na kota la témoignage. Papa, ngai eloko kotisa ngai na kati ya monde ya magie. To na kati ya monde ya soloka. Eza bitumbo na kuta na famille nanga. Nga nazaki descendance to descendant ya famille ya balia ya ba chef coutumier. Oyo papa nanga abimi na lia ba chef coutumier. Abali mama na biso moko liboso azana lia ba chef coutumier. Aye ko bala mama na ngai pe aye na lia ba chef coutumier. O mama na ngai abota maka ye moko mona liboso ye moko mona suka. Et pendant kabotami même coutume na bango zebake ata lelo ba ponier azala mukonzité. Mais le kola zana libumu un jour a la capacité ya kobota mwana et na kati ya bana wana to ko tirer chef. Ozomona bitumba. Donc mutu musazo e bate ke destiné na ye e banda ko beba nanu na kati ya libumu ya mama na ye.
nzambe azoyebisa Jérémie ava okota na yeba kiyo na pona kiyo na tia kiyo na plasa kiyo oyebi bitumba muso esalamaka deja mwana aza na kati ya libumu ya mama bayebi ye baponi ye baplasa ye chef. Okay. Oyo tomonaka libanda ezali accomplissement ya kati. Okay. Omona Jacob ne Esaú tangu Rebeka ke ko consulter prophète alobi ezana des nations na kati ya libumu mais oyo kozala ekoyasi me kozala plus grand po bazalaki ko bunda na kati ya libumu babande ko talisa mentalité na bango bakoya kosala na mokili na kati ya libumu. Okay. Alors pendant que coutume komi ko contrôler libumu ya mama na ngai na na botité ayeko bota grande sœur na nga liboso personam coutume monique aboti na yo mutu moko aza valeur te tala papa lokole trône bapesa yango na mutu nyonso te mutu nyonso aza na pouvoir to na capacité à tenir trône te trône bapesa yango na mutu aza choisi. Okay. Alors ba rejeter yaya ba kipete parce que aza mwana oyo na kati na ye étoile ya force ya trône ezati quelque temps ba yoko bota grand frère nanga coutume landi et mondi que mama zo bota ka biloko mo neti za na tina te ba rejeter ye mais ba bomi ye. Okay. Oyebi ba ba mort mususu esalamaka fu ba mort ekufa po roi ya aya yango zo mona Jésus Christ abotami lokola bayoki roi moko abotami lokola zo mona na te fu ba boma bana nyonso ya mike po bazokanisa ke peut-être nde babomi bana mike roi pa kufi. Ozolanda radio lokole. Très bien, très bien. Alors mbala moko tangu yaya kufi oyebi na biso ba noir tozaka na coutume moko soki bokufeli mwana liboso na couple wana balelaka te Ah bon? Mais yo po yebiti ngala yebi yango te wana coutume nini wana ba Congo? Non na Congo na ba famille mingi soki neti na couple wana mutu aliboso akufa neti boboti mwana moko bokufeli ye boye balelaka te. Entre parenthèses, pour nini? Balelaka te. Pour nini balelaka te? Balobi mwana wana bakolela te po akanga nzela soki boleli akofongola nzela ya bato bakokufa ebele. Okay. Alors, et comment tu peux par biso balela kité ndeka bazalaka bavandi 2 ou 3 mois papa la musa mama na butu moko na 0h35 minutes pour balingi basala fête na bandi ba mikolo bazali ba yebi fête ni papa na mama bako sala na 0h35 minutes bakomi déjà bakomi pour bazali kwa posa baluka mwana alors balingaki basolola mwa muke par rapport ya naissance ya mwana wana papa yebisi mama oyebi lelo esalamaka te radio lokole lelo eza kaka papa uti na kwiti na ye papa uti na bitumba na ye mama pa uti na makamune mamoka bakwepa lobi omoni mwana ye oyebi na tango akala po mu papa abota mwana fu basolola. Ah bon? Alors babandi ko solola na mama mama lobi papa lobi otongi to bota mwana wana to kobota siko soka za mobali akozala ndoi ya papa nanga soka za mwasi akozala ndoi ya mama nanga mama pa lobi abi mobali nanga omoni teke nga na bota manga moko mwana oyo soka botami mobali akozala ndoi ya papa nanga
so abotami mwasi aozalando ya mama nanga. Oh, Radio Lokole panda bazo solo la wana. Allô? Oui, très bien. Panda bazo solo la wana. Il y avait un esprit qui avait quitté le village et qui visitait Bango. Oh. Oh, pendant ma naissance, nous ezalaka na esprit moko yaka. Ko visiter, semence nini bolingi bo kotisa. Semence nini bolingi bo pesa. Intérêt à semence waneza nini. Radio Lokole. Na pesa rabanda notre père, ma maman, ma papa conseil. Par rapport nous se salamaka après bitumba. C'est-à-dire par rapport nous se kotaka après compréhension. Et botisaka banda moko ba esalaka ba naissance moko précoce. Bana wana bayaka na sama bele bazalaka bano ba se venjaka. Donc mosali simbala nuwana. Donc olingo tali sabiso que soki ba parents balingi basa la fête basa la l'attitude ya kandate basa la normal soki ba swani fête yesa la maté to soit so ba swani ba bongisa avant ya kosa la fête sinote mwana wana akozala mwana ya malédiction mwana ya kanda mwana ba mobele. Mais 1 Corinthiens chapitre 7 balibala balobili eloko wana salamaka d'une même commun des esprits. Mais si vous avez esprit mon côté, même semence ya papa zo mais en esprit a bien été et la semence moko kena semence akanda ozalaki nango. Omoni semence a mutu et même ka position altitude a mutu. Vous comprenez? Comment papa azana kanda ba uti ko bunda? Neti ba couple lelo abiso ba jeune. Aurait compondé la moisi olingi bo passer na e rapport. Moi ça zalaki na période à mabe azuizem. Yebisanga est-ce que moi si ayambi se maswana na sentiment na ye to na consentiment na yo. Ozo comprendre? Oui. Moi ça yambi ngo ezalaka ba rapport to ba fait yo. Moi ça un esprit yo pour moi peut-être le colo za mobile sala yango na par force surtout ba rapport au sala maka par force. Et ça ba rapport moko mabe. Donc ce que mobile to moi si maman za canal altitude wana conseiller o lobi se papa lelo to za na kanda to sala ngote. To bongisa nanu po lobi to sala eloko bien. Pour bozo préparer naissance ya roi, bozo préparer naissance à prince, bozo préparer naissance à une princesse. Donc simbala no mosali, simbala no muke, olobelo ko très intéressant. Donc veut dire ba ndeko o to ba fi ba mama oyo ba sala ba violer à boti moi de ça ma be ko sakanate. Eza mabe makasi. Ezalaka mabe makasi na mibali yo ba violaka bana batu. Bo violer mwana wana atikali na zemi yeba ke mwana wana un jour yeba ko violaka mutu soka za mobali. Un jour akosalaka mabe moko soka za mobali. Po eza semence ekota ki mabe. Ekota ki na état oyo batu bazalaki normal ti. Donc yo oza pour que ceux qui ba violer moi ndeti ba wasala ba mama na biso na Goma kuna bande kuna so ya Goma est mboka na biso nous compatissons avec vous force à vous guerre oyo kosila ndenge ba violer ceux qui ba violer mama e koso ki ya komi na mokumba donc yo okosala pour que avortement ça la mapona mabe kotate. Mais oui ba ko bimisango. Bon omoni koloba ko avorter pe tant que nga mosana nzambe za mabe. N'est-ce pas? Mais pour na sauvegarder mutu un jour makila wane côté za la makila po abandaki ko azaki na passe na mutema nga bazo violenga c'est maswana yambia ngo bienti c'est maswana à s'applaudir na ngote. Un jour mwana wana soka ye na mukili oyo ya biso mwana wana akosa makila na wana ekozala makila ya vengeance. Eza makila ya bien ti. OK. Na koko évolue hein. Allez-y, oui, allez-y. Mbara moko
pendant que papa na maman bazo solola cet esprit là azalaki wana. Alors tango basisika ko solola ba priya kite me babandi fête. L'esprit là akoti na nzoto ya papa nanga. Tango maman papa pesi maman semence apesi des semences. Semence ya papa na biso naza alpha nazali. Semence a mutu wana sikona botama na kindoki. Très bien. Et namani ke mokili ezolandanga malamu. Très bien. Bana nzambe semence wana ekoti mezaki ba semence mibale. Semence ya spiritualité na semence a papa nanga. Alors tango basilisi l'esprit là est parti à Kenaye, papa batikali na maman. 4 mois plus tard, événement bandi. Na recevoir première invitation nanga. Nazaki na kata zema mama ya 4 mois. On a kendeki na place de Rosière na France na âge ya 40 ans. Mais na kata zema mama nazaki fœtus ya 4 mois. Tu vois le bawe. J'ai reçu invitation. Awa na lobelaka ma maman o batika kamikongo pwelele na mabumu pwelele. Moi si azalaka premier mannequin ya satana ya diabolo. Ah bon? Yango monaka batika mitakala ya basi kala to monaka nzoto wa mwasi mutakala nyonso tolingi. Donc soko moni yango awa te na Congo, soki na na Jobour na omona yango. So na mona na Jobour te na omona yango na États-Unis. Lelo basi bazalaka na sonité ya kolatela mba mutolo na ye nyonso bazomona mu Congo, bazomona basen na ye mipende na ye eza libanda exposition. Mais ana ngina lobela ba mama o bayebaka mystère ya mutolo na mu Congo. Radio Lokole. Bana nzambe bazolandanga mwana botamaka aliaka na nini? Aviwa na mutolo. Et mwana vandaka na bassin ya mama. Eza deux choses. Yango moni lelo bande kwa basi. Et si papa moko ya quartier andoki mona mutolo na yo akota, po mutolo ezalaka porte d'entrée satanique. Première entrée eza mutolo po emona naka nyonso. Ndoki azolinga kota yo mari de nuit. Yo tiki mutolo na yo pamba. Ayebi ke na mutolo wana ezali porte mwana yaka, porte mwana liaka, porte mwana vivwaka. Ye pa kokota kaka na mutolo wana ya vandi na kati ya nzoto na. Ayebi ke mwana vivwaka po akola na bassin ya mama. Lelo zo luka obota. Tata moko a quartier andoki. Akota na mutolo azwa yo ba tetara zo ba semence nyonso. Basi lelo bakoma ba règle douloureuse baloba kutute. Mwasi basi lelo ba problème ekomaka libumu. Nazo bisana mutu moko azola na émission o tala bomo ina yo tambula kandenge nini. Basi bayebaka teke Satana a exposé kabango nyonso asambusa kabango nyonso o nzamba sali. Mais pona bango bamona keza mode siko yebisanga monde nde bakomaka monde na monde différence anini. Satana ya longolaka alongola atiki mode. On comprend Radio Lokole. Très bien. Tala maela Satana sali. Alongoli monde, azu monde, alongoli ya katikati atiki mode. Pour dire monde et vivre dans le monde. Ok. La mode est un biloko ya monde. Alors j'ai reçu cette invitation. Nabima ndenge nini? Nazala katazeme ya mama na moni batindelinga invitation kuuta na poto. Nabimela na mutolo ya mama.
namoni mutolo mama efungwami lokola tirette namoni loboko moko ezwinga na kati ya mutolo na kati ya libumu ya mama tango adeplace nga neti alongoli nga na kote A amemi nga na kote B donc na kote A nazalaki fœtus ya 4 mois na kote gan kote B nakomi mukolo ya 40 ans nde nakendeki Ronio nazwi avion awa na aéroport mbala moko nake na Paris. En époque, maman nanga azana 35 ans. Mais nga naza mukolo na ye na 40 ans. Radio Lokole. Nazo ebisa bana ngambe spiritualité. Soki nano comprendre vérité te ya mutu. Siko nazo tuna yo papa na ngai esiko zali. Aja bana na yo yo yebi yango malamu. Tozolanda yo. Aja bana na biyo ozoye bakako mukolo botaki bongo aja zalaka nango na buto ye bien yango moni na kati ya mokili oyo est-ce que na mokili tozalaka nanu bato ebele na mokili tozalaka te mokili tozalaka 2 personnes mwasi na mobali correct monde atie tozalaka na biso bato ebele te tozalaka bato mibale po moto ya misato azalaka te mutu fa yebake na batu ya mibale oyo tozali eza na batu ya faux na batu ya vrai. Alors pendant nakendeki réunion wana nakendeka na place de place de Rosière na maison ya Horizon de Saint-Charlemagne. Nakendeka koyekola lolenge nini na kosala vol malin lolenge nini na kosala voyage astral lolenge nini nakota contact na mutu mari de nuit pe lolenge nini nakosala multiplication ya nini ya bambongo ya biloko nde bayebisi ngai zonga tokotala yo après 1 mois tango na zongi zemi ya mama ekokisi 5 mois nde na ye kosala voyage oyo nasalaki mariage na sirene oyo babengaka Marie Marigwei bato mosusu babengaka ye mama Maria. Mama Maria oyo ya bayi katoliko bongo muta mo wana ezalaka mama Maria te wana ezalaka sirene oyo babengaka Marie Marigwei la reine de la côte. Pasteur Alpha basango bazokotala yo bakretien catholique bazokolanda yo te wana ezalaka est-ce que nana mona photo ya mama Maria? Personne n'a vu ces photos là. Bible pekisi biso tokoki kotia ba image même na kati ya bandaku te oyebi mutu oyo atiaka image na kati ya ndaku nazo blasphémer Nzambe c'est l'idolâtrie. Papa Bible lobi totia bilili te na kati ya ndaku totanga Lévitique te bilili ya marque ata photo na yo moko na ndaku mabe te wana eza photo na nga na odore likola photo na nga ndeni. Okay. Comment mutu o aza créateur ya Nzambe papa ake na zamba asali ekeko moko boye atie elongi ya mutu ye mutu alobi elongi oyo ya mutu eza boye papa oye ogumbameli ekeko wana eske oza mayele eloko eza miwe oyebi papa Radio Lokole oyebi pourquoi tosambelaka Jésus Christ oyeba pourquoi peza tosambelaka ye talisa biso tosambelaka Jésus Christ po akufa asekwa aza na bomoi. Bible lobi entre les vivants toza na relation te. Alors Jésus Christ est vivant là que tosambelaka ye papa soki Jésus Christ a réussi à se kwa kate nga na kote ya Jésus Christ te na ko sambela Jésus Christ te. Eli pe akufa te eli amata kenda
bongo yo mona tosambelaka eli tosambelaka ye te mpo akufa yo bi soki akufaka asekwa te nde osambelaka ye te yango nga nalobi eli mpe akufa te azala na bomoi eli azali type ya Jésus Christ ya Ancien Testament olobi Eli azali incarnation comme de Jésus Christ dans l'Ancien Testament. Okay. Papa, Eli mutazwa nzambe, Yesu mutazwa nzambe. Ozolanda, azongi na kiti na ya bokonzi. Soki Jésus Christ asekwate papa, radio lokole, bana notre père na mokili momima. Yebisanga mutu ayebisanga osambele ponani. Siko Abraham asekwate. Mama Maria pas asekwate. Mais Maman Maria nzambe azwa nzoto akenda nango. Na verset ni na Bible. Ndenge balobaka. Te kolobeza te faut ba prouver biso na verset biblique. Wana babilo, siko soki nzamba azwi mutu akenda ye. Apesi ye bomoi te. Tozo sambela Yesu aza na bomoi. Toba likambo ya bomoi. Papa. Ngai ndenge na zaboy nakoye kende te na tomba papa nanga papa pesa ngai papa tango kuta zaki na bomo ya pesa ngati siko tanga kufi wa pesa ngani. Ça c'est la sorcellerie. OK ko bala sika. Yango mona bana nzambe. OK ko bala Marie Maigwe. Ah papa, funa sala mariage na Marie Maigwe. Eko coïncide mukolo ngo mama pe fwa kende kilo. Alors na tongo na zalaki ko jouer na kati ya libumu ya mama ko yekola ba pas de danse. Alors mama zo mona lokola mwana ndenge mwana bujaka mama zo mona ka mwana zo bouger et pour moi naza ko sala ba pas de danse pona que no sala mariage. Alors mama keiki no parce que simba la nuala ndeko bo donc ndenge bana babujaka na libumu wana soki mwana aza tcho donc azobina na ye mama wabulo nde mwana oninga azoka azoyekola badanse mais papa nyonso bujaka na kati ya libumu ya mama eza mwana te bamio mpe bujaka te voilà mais yebisa biso tano mosali avant continuer s'il vous plaît moi parenthèse mais Marie Maigwe la ngolo Marie Maigwe wala asana mibali combien pour mutu no ça faire un témoignage oh non ngana balaki Marie Maigwe asana mibali combien. C'est un esprit. Aza esprit. Il est aza lokola attaché de prince ya monde des ténèbres. Donc ça mibali lebele. C'est un esprit. OK, continue alors. Aza esprit. Pour na yebite mutu alobaki depuis nazo sala témoignage na ba chaîne pona bana na ba chaîne na banyango na 2020 et na ba chaîne penza ko téléviseur na banyango na ba 2021 mais depuis que na yamba Yesu eza depuis 97. OK. Donc naza na expérience presque ya ba 2000 banda ba 2009 na bandi ba témoignage to sola ngota ko koma ndingo bongo la ki motema siko te robeta so témoignage obado bine na libumu na bandi ko bina pona okende fête mama monya oka lokola mwana zo bouger na kati ya libumu yango na bisaka ba mama ata ba sento ya kokima église te fu pasteur to mosala ya nzambe abondela kapona mwana na kati ya libumu oyebi te mwana aza na kati ya libumu aza mwana ya solo to aza mwana lokuta yango na evitaka ba mama o baza na zemba tambulaka mingi na butu na ba katikati ya ba veni to na ba veni o ekutani ba 4 ba coin ba carrefour et kosala nini ezaka beaucoup non omoni na kati ya ba carrefour ezaka na demo o babengaka abrakata aza demo asalaka changement ezala mutu musu kaka na coin ba changer au mwana oh pasteur
bino makambo bandi ko kene siko e bandi ko pesa ngai mutu ko swa olobi comment monini wana Abracata. Mais comme wana pasteur Francis Tatouye alobaka yango abracata woloba abracata ko bisu demo Bon abracata kaza bisa biso abracata ni zakanani. Mais alobana biso église woloba abracata ko bitemo Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Au monde peuple on a tout nié papa pourquoi lobi le mot abracata tiki na eka. Poison luka lobiko. OK. Sakola papa. Maman mususu, au monde maman mususu ba to ba prononcer ba te utaka deuxième monde. Azalaka démon ya changement ya mentalité to démon ya échange. Omoni ezalaka bien te on a butu omoni Marie Gwei asalaka musala ebele na deuxième monde omoni okoke na banda kwa banganga omona pe ba photo na ye pourquoi basi o balongolaka bazemi babwakaka ye omona makolo na ye te azalaka lokola chambre ailleurs. OK. Basi nyonso bato balongolaka bazemi babwakaka yenda zwaka bango a concevoir ka bango. Alors tangu mutake luka mwana epa ya nganga kosala appel epa ya Marie Gwei yenda opeso mwana po nzamba lobi mutu fa bota maprasa linini akufi. Moni tina mutako longola zemi te oyebi na kati ya Bible ezala nzambe afrapa mutu po azo se masturbie abwaka semence na mabele oke abota na mwasi ya ndeko na ye me ya boy ko bota na mwasi ya ndeko na ye po mubali azalaka na faux période te mutu azalaka na faux période eza mwasi o mubali nyonso azobimisa semence azalaka na vraie période. Loba ezala mubali wa botaka te mais soka za mubali wa botaka nyonso abwaka nde bana na se. Amen. Alors ces démons là nde basalaka appel ya bana epai na ye 25 ebongaki siko na sala alliance na démon wana na nzela libala. Alors tant mama kei hôpital akomi l'hôpital ndenge zaka ba docteur ba sali mama examen ba eko za stéthoscope ba tie na litoi o ba sera kalezaki lokola mulongo siboya ba tie na litoi. Docteur alobi na mama je sens net na kati mwana zate lokola mai. Mama kamolobi tien mwana oya bouger alléluia mwana oya ningani mama okanisa ke ezalaka zemi te ezalaka zemi te après avoir taba komona zemi te ekozali lo pasi makasi yo yebai ka kozaki na zemi mais oya komona ke zemi izate yango etroublaka bato. Mama lobi mwana zate oreka tuna docteur pourquoi lobi bongo mama ayimi na kati ya motema na ye pandaka mama ayimi soko mama pa lobi e pasi malibumu touché esika nazalaki en plein fête bayebisi ngai barevese yo fozonga rapide. L'état mama zolongola liboko ndenge azalaki ya kolala ekoma na libumu ngasi nazongi na kati ya zemi na touché mbala moko na bete mwa likolo pupupu mama yoki atika mamu abisi docteur bongo aningani ya weza nani mbala moko deuxième monde balobi docteur ofuto mukile ba to créer problème po akobanda ko réveiller moi ozala protéger zati alors futo longola ye mbala moko totinda docteur mususu nde baye ko créer docteur moko na deuxième monde. Apocalypse chapitre 7 verset 1 parmi les 4 squelettes vivants
4 anges oyo jamonaka na ila Patmos bazui ange moko ya monde des ténèbres on a mukili bazalaka les 4 squelettes vivants balatisi ye babimise na mukili akomi docteur aye lokola mission batindi na kati hôpital wana balongoli docteur wana siko batie docteur wana po akiparaze ma mama po a protéger nga malamu. Donc veut dire ba docteur musuto bona na hôpital kuna ya ba docteur ya solo te. Papa hôpital a travaillé kana monde zodiac yango mona hôpital kala bazako tia plus batie 0 na plus na vert na nyoka na kati. Oh papa monde zodiac et ako visiter ka hôpital na monde ya nécromancie et à chaque fois na hôpital yango mona na hôpital ba malade ya makasi ezalaka na butu batu bakufa kape mingi na hôpital ka na butu parce que monde zodiac na monde ya nécromancie et à na hôpital chaque fois ko sala visite pour rezoa batu yango mutu tango azokende na hôpital faut azala trop sage na mutu amemi na hôpital to na likambo akende na hôpital bato ebele monaka ba docteur ebele po babenga yango science médicale eza science oyo ezotidie nzoto ya mutu eza na bato ebele baza libanda batravaka science na libanda ya kati ya makambo ebele yango mona docteur moko lokola azani akota na science ya ba docteur te azaka docteur moko lokola étiquette Pasteur Alpha, tu as 5 minutes, tu continuer pour la première partie de l'eau au chité wapi. Tu as 5 minutes. Nazo kende pona na chité. Nde na ko sala tangu na zongi nde ba ko sala tinanga na 3e voyage ya suka. Nde na kende ki Vatican, on a kende ki ko bise corps ya Sainte Rita de Casia na bac ya pape après avoir na koma ki déjà pourtant on a sali 2e voyage. C'est ma maman 5 mois ngata na kende na zangi na 50 ans. Quand on a commencé la 3e voyage, disait ma maman 6 mois nde na kei Vatican na zaki na 60 ans. Nde ba yeko yebisa ngai funa sala premier sacrifice nde place nazo chité premier sacrifice o na go sala na mukili. Lucifer ayeko bimisa ngai na lemba na terminus na âge ya 22 ans. Wala ozaka la libumu kaka. Naza na kati ya libumu. Mais Lucifer abimisinga na kati ya mokili na âge ya 22 ans. Na yeko yebisa bana nzambe vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Et loko ko sala bana nzambe za vérité. Mbato bele ba ke mokili eza na makambo. Ba fiona tango ba comprendre ke bitumbo eza bisote ba lokaki mosali na nzambe. Nezote ya mona nzambe moko alandi témoignage o wala ndi exhortation o problème eza na yo komi tia na motema libanga te luka mosali na nzambe sikazali luka mosali na nzambe et puis okozwa résultat nde na 2e partie na koyebisa bato tango na bimaki na mokili na âge ya 22 ans makambo nini na salaki e bakoyeba makambo ebele tina kendeki na ndenge na kina kutana na maître pour la première fois nde tango na yeki na mokili bakwa ko comprendre makambo nini na bandaki kosala. Voilà, merci beaucoup Pasteur Alpha. Témoignage Oyo et côté ici biso déjà na ben. Voilà, les temps c'est les temps, on peut rien je crois. Continuer en gros lobby to après combien de temps? Même lobby, son azui kaka méga lobby na ko lukana benga na zanga disponible sale lote. Voilà, bande ko balandi bomoni mosali a besoin ya ba méga na bino et puis chaîne a besoin de fonctionner soki bo benge mbala moko bo teli méga a continuer témoignage o ya kaf to linga ka ba témoignage bo o ezo ça on ba en anglais réel azoko expliquer. Exacte oyo ya kosenga sala bo te voilà ba témoignage genre de témoignage autre legi de ka peste témoignage a yena ngona vie sociale aye kotale sabino bomoni alors benini kadi mpemba bimsaki na âge nini ya 22 ans soko ke na prison okomona ka ba jeune garçon ba jeune fille ba âge ka ba moins de 25 ans donc na âge wana ba 25 ba 20 à 25 ans et ça âge ya makambo yango to continuer témoignage oyo lobby.
Merci Nabino Botali Biso, Botali partout, les commentaires, les belé, numéro ya prophète, ya pasteur Alpha, Mpolo, Oskem, Ezawana, Bengaye, Tuna Mituna, ce que comprendre était, na Oyo Alobi, pour n'a assist témoignage. Tuna Mituna, Kakara Oyo Alobi Awa, suite Nango, Bokoza Lobby. Merci de nous avoir suivis à partir de là où vous êtes. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision Lokolé. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokolé Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap et tchala. Merci. Découvrez rencontrepresquegratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontres amoureuses, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontrepresquegratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontrepresquegratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo